Nayebi bozali ebele ya kolanda ngai en direct ya mokili mobimba place bozwami eza bongo ya bino na kombo ya Gypsy Kaembe na compte toujours ya Lingala Facile USA Lingala Facile Dallas to beteli bino bongo video yo eza video ngo na sala bino eza vite fait omoni lobi tant on a sala ki émission na boya ki kopesa bino ba détails ebele parce que misala to sala esenga raté kopesa batu ba détail à 100% ya makambo ndenge ekusalema ndenge kolekela. Malheureusement on a été informé c'était déjà tard. Bon, ils a erreur bandeko na biso ba congolais bosalaka. Visa eza identité ya mutu. Visa ndenge mona ba bongo basala nango blague te. Eza visa eza passeport jamais okoki kozwa yango obanda kokanga yango photo ochaka yango na ba Facebook o publiaka yango. Lakise loko mususu me visa na yo il faut ko éviter ko lakisa. Koya poto bayaka poto na concurrence ya mutu te. Koya poto bayaka poto na makoki ya yo moko. Yo moko osali ba démarche na yo soki obendi plan na yo kanga munoko koma soki okomi kanga ba photo tia ba photo na ba réseaux sociaux muta opimela yo réseaux sociaux azate. Mais système immigratoire, il faut que le système ait changé à tout moment. Tous le gouvernement mususu, gouvernement oyo et utaki koleka ezalaki un peu na ndenge na yango. Mais oyo ba komi na très strict bazolandela ba makambo moko oyo eza kolandela te. Ba petit détail ba komi kolandela yango. Yango ndeko na biso pour la émission car ndenge boyebi comme on est à mwasi ba uti kozongisa ye ezaki eloko moko ezwaki bango c'était depuis 8h bakomaki lié bango temps moyen baleka premier frontière ezalaki te parce que on est à première frontière ceux qui leki yango ceux qui okoti ceux qui leki yango te ceux qui na nokoti te ezama moko ekomela batutu bato nyonso basalaka ba déplacement to ba voyage aller retour Kinshasa mboka otoza USA baebi ndenge makamani salemaka esenga rifo ba koloba esenga rifo za munoko makasi esenga rifo za ba preuve za ba argument surtout za ba argument ya solo te ba argument na eza solide okomona même pas libanda kaka ndenge uza wana bazongisi yo parce qu'il faut loba il faut beta lisolo tant bazo tuna yo ekomela bato mingi ata bato bafandaka awa ekomela bango ezara plupart tant bazo checker bamoni peut-être bimaka mingi hein osala plusieurs sorties tant ozozonga il faut batelemisa ona une place wana bamemi yo nanu nanu kuna ba vérifier batuni yo tuna obimaki pona nini okende osala nini. Est-ce que va vérifier ce que fouta qui ban pas kunayo est-ce que vous avez un problème mosusu des places mo besoin à rechercher na niveau ya awa ba kyo kangao to ba kyo maîtriser na na minute wana en attendant banini mais place à bon isenga il faut à maïle au monia mo tant na bisa ba journaliste na biso ya Congo to soit disant ba chroniqueur ba tuna biso mosusu bo mekempe ko longwa na ba polémique zanga tina bozusa ba polémique ya ba visa ba polémique ngana utsobi mutuka ba polémique ya ba champagne ba polémique ya ba bilamba ba polémique ya ba sapatu ba polémique ya ba émission ba bilo moko bongo bilo moko ezanga tina na ebisa ki no lobby bazalaka jamais camarade ya musicien bazalaka jamais camarade ya homme politique bazalaka jamais camarade ya mutoye bani eza musalo zo sala. Imagine-toi ce qui yaki net na visa na yo normal ya musalo yaki usana net visa ya travail to ya presse ba biloko mo ya bongo ba linga ki ba compliqué vraiment makasité ba linga ya sa ordre d'émission na ye ala kisi carte de presse na ye ala kisi ma na yo so ba likisi so yo ba yenu na visa ya orchestre ils aura danseuse moko ba kati po yo ba pesa o visa so oui c'est défendre et ba koloba oye rosala nini eza mutuna mo eza simple pesa ba argument oye koluka nini na mboka ya bato
Ce qui est bien, il faut que Obina, parce que le rose a bon, il y a quitté le rôle journaliste, bah, il y a un journaliste. Ou bien soit des gens chroniqueurs, il y a quitté un cachet chroniqueur, tout le monde représente un show, il y a qui n'a caché dans tes. Tu es venu comme peut-être membre et orchestre, donc tu peux être chanteuse, danseuse, arrangeur de sons, directeur technique, on t'avait pris, et basé qui visa mon réseau collectif, visa mon appelé Sarah, il y a orchestre mobile. Héritier qui a monté parce qu'il y a peut-être azala makamuna misusu peut-être la ndenge bawanda koya déjà na président na ya kala ah ba yebi déjà ndi masolango ezalaka mais surtout ni mutu tofana na mboka oyo ayebi ba détail na biloko na minute oyo bandeko na biso ba likolo ba na pepo lobi bozela bango na banjili wana bozala mobiliser sensibiliser boya mbabango bo encourager bango bo pesa bango toujours ba bonne chance voyage oyo etikali mokolo mosusu bakoya na kimia dans la minute oyo baza likolo bazozongisa bango déjà donc peut-être bakokoma tuza mokolo nini lelo entre ba jeudi na soir ou bien ba mercredi donc il faut bazongisa bango vite fait bakoma pe na mboka vite fait donc ba likolo désolé tozelaki bino mais et pesami ka ndenge pesami parce que lobinga tant on a l'équipe je pouvais pas vous donner les détails en bomona ki nazala ki mpe likolo ba oyo bazaki na matoi ya ko comprendre ba comprendre ndenge mutalo ba parabole ba linga ba comprendre qu'est-ce que j'ai voulu dire par là mais loi bomisa no ko finga ko tonga ko pesa kaka ba commentaire mo za na tina te vous avez trouvé ça très négligeable. Et les lots, bon, une conséquence à négliger, moi, information, monsieur, sur ce pays, ça m'a dit, maele, moi, il est maman, soukara. Donc, on a aussi un bino tout bas au kini. Pour l'andara, ba musicien à simate, pour na bilo, moi, bilo, poto, pote zélo côté, pote se baby, poto na minito yo, pote zambo, moi, ça y a pas si, madame, tout le monde a poto. Limite que ceux qui me consultent au salam en bas, tout salam. Donc, maîtrise-toi, ni pe Satan, Zambe moi et bit ngongana autant et yokoka, okoya na oba mboka oyo, au fond na no mboko sans problème. Bolinga raté, bozui visa, ozo kendata Angola, tozo kendata, ceux qui Côte d'Ivoire, ozo kende bamboka moko boye koleka ko partager ba information à mino personnel. C'est pas bon. Ngane bo mona boye, na za presse, na presse ya presse ya mukete. Je suis reconnu officiellement. Mboka oyo na fandara ba yebi ngai ke non journaliste moko azawana à travers un abisso, à travers la chaîne moko ya Congo. Ba yebi na correspondant, na journaliste na kotaka partout. Les gens la place moko te ba ki o stopper là. Mutu kananga na tambola na yango lokola kuna na kimbo na système a laissé passer à Kinshasa ngapi na laissé passer à Awa et après c'est à Awa na place moko te ki o événement bo ba pimelinga na kota o ni te na voyager na business class ba ko ya o place exacte ngaso na se présenter kaka ba na ok ne reportage ba bimisi ba moko place ba pesinga non pas mboka oyo ba considérera mutu azo sala musala ya reportage ba zo pesa e valeur musala ya TV donc to mi pesa rayer moko valeur ezate ki o le kaka o la kisara ba visa na yo la kisara ba mikanda na yo ba niza na tinyate na ba visa ba Europe wana so ya combien d'entrées so plusieurs entrées so na ebi kututé to na ba visa o ba pesa na nini bon pour taire les noms tona ba visa mususu ya ba union africaine on a ba visa mo ba pesa ya entrée ya ba pays tout Afrique ba pays tout il y a CFA ba na visa nango ba pays tout ya ba Afrique centrale ndenge nga ba divisa o Afrique nini ba visa ba mboka nyonso ane zalaka mingi za ba corps diplomatique nde ba zora yango ba diplomate to ba président de la république nde ba zora yango to ba attaché les presse to ba tumoko boye ba na facilité ko voyager ba tali ka okoki mater okoki sa elo moko te dans to pesa e
bapesa bato mo bayebi ke non il peut être pour voyager zosenga te qu'il faut kende lisusu na ambassade soki nini non bapesa bato mo bayebi ke non bana émergence donc nayebi te ni baloba ngo na français émergence qu'est-ce qu'on dit sorry émergence bon comprendre kaka mon français kimi soki bayebi ke non il faut bapesa yo yango parce que za babiloko mo ya baémergence oyo otali plupart ya bakonzi na biso to bapoliticien biso ya Congo balala nango aoki ovoyage boyebi te o azalaki akei yo azongi yo donc ezala biloko moko biloko ya nzoto donc naoki banda te nazwa passeport na ngai natelemisa yango awa nabanda kolakisa bino omoni nana visa boye te je peux pas le faire parce que eza ba propre identité na ngai ebotaka mpe bamitema mosusu toyebi toni les africains nzambe nde abatelaka nzambe alobaki mibatela ye mpe abatela yango tokomibatela toboyi tolakisaka badetail na biso bamakambo na biso tosalaka banini eloko moko te eza na ntina donc na minute oyo bandeko na bino baa likolo boyamba bango na kimia mutu bostresse bango te parce eza déjà stress moko elakisi bango ya kosakana te barefule orchestre mobimba y compris na ndeko na biso mwasi wana barefule bango oyebi kaka masolo ekomi mystique tokomi na minute ekomi mystique dans minute aux États-Unis masolo vraiment changé États-Unis balingi bazongisa ngo na valeur ya États-Unis ndenge ezalaka ndenge bato ande oyoka États-Unis donc je a vraiment décidé que non il faut vraiment azongisa ba valeur wana ya mboka oyo ndenge ezalaka on comprend exacte que na cadre nini ye mo ebelo ni alingi a innover elo ni alingi asala donc makambo vraiment ezo changer ba loi tout échanger ba makambo ebele donc eloko vraiment bakomolandela eloko moko eza ya kolandela te bakomopesa tike ya kotambusa na eloko moko bakopesa yo tike te na babulo bakomokata balara moko donc makambo mutu nyonso afanda na États-Unis na mingi toso yayebi biso yo abengi yo to abeteli yo lisolo akoyebi biso réalité ke oyo bato bana États-Unis bakomi kovivre donc peut-être ndeko na biso ayebaki te baferi président na bango wana amimaki bango peut-être ezali masolo mosusu ye mpe abuleki akomimaka bato bongo or que masolo eza ya kochange tomonaka badetail awa bamosusu bayaka awa mpo deja wana ntango bazoya boyebele bongo ifo batala mbongo nini bawana yango bokozala loge wapi baotala badetail ebele soki kuna bokosaki mpo bapesa bino nini mais il faut yebaka deuxième interview mpe eza na entrée oyo bosalaki kuna eza visa wi bozwi visa ezalaka ozwi visa kuna wi ozwi visa na Kinshasa mais il faut yebaki avokota sol américain ezala na deuxième interview mosusu basalaka mboko bakotaka yango kaka na loyenge bongo te oki okota te kaka oye kaka boye na loyenge banini okoti te ntango ozokoma mbala moko bazoyamba bino so soki otali pake ya policier na yambi azo encadre yo policier immigration otali mbwa wana azofungolelo miso azosala koma wu oyoki base ezobima yo moko soki otali place ezalaki soki naleki place oyo naleki bakobetela bino masolo ntango bakoya omonaki eza mystique eza blagi te na minute oyo lisusu eza ndenge makambo yango échange befe eza barenforce lisusu place na ndenge moko osakana te donc ntango bazobenda yo baki kokotisa na pale wana kuna eza so question réponse batie question réponse akofanda osala nini ozala nini na carte bancaire na yo eza na combien prouve biso boye oyebi koloba te oleli ebele donc c'est pour ça que je vous dis prenez le temps bozosala mosala moko bozosenga il faut koloba you know it's very easy okay you just need go to school okay you just 6 months is nothing okay go to school okay it's very easy okay eza te kaka kofandaka kaka bofingaka bato na tv nga naleki ye nga nasali boye bamona bino koapparaître bokomoluka boapparaître na place ya koapparaître eza te donc ozoluka kaka donc osala nyonso oza capable ya kolambula ta makolo ya motu mpo kaka oapparaître tu perds ton temps inutilement prends ton temps bagali eza na kini wana bacentre mosusu ya bafrançais eza wana bokende na bacentre botanga boyeba ta kose défendre na baplace moko boye nga ndenge naza boye naloba balangi ebele omoni
naloba balangi ebele, nakoki le belo français, nakoki le belo anglais, nakoki le belo swahili, nakoki le belo chuluba, nakoki le belo portugais, nakoki le belo spanish, nayokaka. Donc ça m'apesa nga moi grâce mo boina la mutu pete. Soki na tangi loko wana bien, il faut na loba yango. Soki na lobi yango te soki eza iloko mosusu. Donc besoin temps ya ko lire, pour apprendre langue, ça aide beaucoup pour se défendre. Bah que l'interprète, mais ceux qui l'interprète va sentir que langue na yo pe en français, on peut mobulu, aux se défendre te interprète pas que ça non comprendre. Ceux qui interprètent ils non comprendre en bas le baté, bah mon yo pe bah mo aventure. Bah obin c'est l'interprète à lingala te pour lingala les langue mo so et pas na biso na braza. Donc merci à trop bande ko na mino ba likolo, bah comment là déjà d'ici lobby ba nini, bah ozala wana. Merci. Botika Malamu, Ezabongo Gypsy KMB, en direct États-Unis d'Amérique. Merci à trop. À suivre.